Bakwena décédé. Ba mama ya Paris. Bosimbanga kotoyo. Afrika moto. Oye papa Bill Clinton bazobwaka ya mono yisala kwa makoki ngandi sala nganzi mbuye kwamba kuna kinsasa ye mwana ne mwana ya lola epamba kwamba lukuponde ye mwa siko bato komobwaka ba cri abandine ka bera do prince des amunda yanika yenga do cri des hommes hein zongomwan cri eza susu na ba message te do banimate ba komina bango kaneti ba komosala commerce na bango po banda basomba mama desu na bango ya bana na bango zokombwana yango na talaki animation ezoke bien te yango na yaki déposer vos armes est-ce que ba peser te na bango na cri rumbe po papa yaki na rumba trap nga tali papa na rumba trap est-ce que nga na ndobwa kaka non nga binga fona kindi na ba rumba nga pe fona kina cri rumbe do cri na nga eza même pasteur même c'est l'abbé arobina na ezolo bateo fongola na se ya cameraman tala de dine yoza poale boy o tala na se ke nga sala ba cri ndengona te nga sala ba cri moko dongi ba benga ngo bio neti frère na nga na shomi nga na pesa ka pe conseil ke ya mukolo kozwa okokende mikili fozonga okomane te biso ne to komane te ba mwana kongo zokombwana po seri wana azaka pa jeune mo mui nando bisaka fokota na orchestre vraiment fokota na orchestre vraiment ya chanteur vraiment yembaka le conseil na ngai asalela ngo mais zape na orchestre chanteur te azaki pas DJ azaka pas DJ azaka na no pas manda chante après pas DJ na ebisa longwa pas DJ ozo kombani soko longwa pas DJ omona ma muno ne okende nde akota ka siko pas chanteur te mazapeka pas chanteur pekaka. Ah papa les plus beaux chanteurs tout ya Congo yo siko omoni siko mamoko komo ya nango donc chanteur ngaye moi ça biso qui a les plus beaux qui tous les musiciens Congo na kitoko robino mlibi siko eko zo animateur à Jésus de Nuance ozo tangela ngai donc siko talanga na ndena za tala likolo nanga omoni liboso nanga boy tala susi mananga omoni simananga voilà qui c'est do plat c'est-à-dire donc tolingami kobeta ba masolo ba tuté ba toya koloba wana nini susu to beta masolo Jésus poto na album elinge bima na to komi kutuna mama martyr te osozongisa nga suto ba no beta masolo papa koko tana mwelo ko mumbu c'est ma meilleure vie je vis le présent je prépare mon futur hey azalaka likango nanga c'est le passé. Hey, c'est les passé. Yoka, hey, c'est les passé. C'est les passé. C'est les passé. Dialo bien. Salama yele. Va s'allonger. Et Kadamudu. Yanase. Kadamudu. Oh, Mundela pêche mbisi. Akati mutu atikina poto. Atindeli bisoto lianase. Système sardine. Mama. Kadamudu. Lianase. Et Kadamudu. Mundela pêche mbisi kati mutu atiki na poto atindeli biso tolia na se kotala par rapport yo akidi bando ya baba animateur apparemment on dirait yo se retrouver te et pas baba joueur oyo bois qui la ballon ko se retrouver te ça trop dur par rapport à quoi ngana kenda na Hollande Belgique Suisse France soko yambi collègue nanga moko so tourner pays na yo ya kenda là si vous avez dit que comment se retrouve comment on a 2000 mindele à la fois hein donc on se retrouve na mutu na findambu ne wazo aka findambu na yo ya garçon suisse mérisindani las konimo budu oyebisa national golf aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Christophe oyebisa oyebisa onete ele oyebisa Milanu odase oyebisa
kenda za invité na ngato sur la dynastie to sur les passés pour babi kala mingi c'est les passés zoya déjà chef nak mokonzi fongola nga déjà na son invité mon na Congo. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère et puis bonjour monde entier. Nebi émission balandango mondialement. Donc il est tellement oyambi mon Congo fils aîné oyambi fondation de l'animation à Jésus de Nuance. D'abord on a remercié pour une émission au Bagile Maïn nous manègue de Paris Bagotala ba Mokari Mokabos Baotala bato Chaplis Baotala Badario Mamweni Tina Luanda on a les Guinéens Rigen Panzu Bagotala. Donc c'est ça quoi, la question ça yo ba réponse zanga. Voilà, santé déjà, santé évolution santé ndeni. Santé oui bika somo na ebite somo to na hôpital au zande ni ndena za boy donc na santé vimaza kitoko makasi. Nyoso yo kotuno ko zwa ba réponse ya muntu na santé mo wa kitoko. Moi na Congo déjà pas fait rigolo zu batembele bilan na yo tango tala bando bandaki pas fait rigolo tilelo évolution les andeni. Ouais, en tout cas au monima munyo sezaka na ezaka wo ezaka pe na banango zo mbane donc surtout tali bilan yango nde tozolela ponga na kotaki na page Jésus na zaki na mandefo te mandefo bimeli a page Jésus et puis ngana butana mboka ngaza mwana mboka na kwilungo mboka ba shikito talama kuna ba les saint talama kuna ba Landry Zola na États-Unis donc na uti mboka koya na ngai na vandi na Jésus et puis Jésus a meminga na Europe na beti na 4 pays na zongi donc namona déjà que bilan ngeza kitoko po namona na 1000 mindele na tamoko ya mukemba la moko 1000 mindele donc bilan za na kitoko quoi et puis après singa déjà relation makasi na umi ko za déjà na ba Paul Muntu zaba ba transporteur na zaka presque na ba tebele bele ba berado prince za munda sona bengi ka ata na beti libako na bengi yani kayenga donc ça bilan za déjà kitoko donc quand même do na rolo ba bilan za kitoko ponga ça électricité industrielle mais yango te na matela ki avion yango te na passeport nango ya électricité te mais na passeport ya musique à travers Jésus de Nuance donc bilan kitoko nsunga. Voilà, merci beaucoup. Pesa bisuno elengi ya Eroya qui pas fait rigola avant de voler conception on a bien on a pour battre bango yo mingi voilà. Ouais, merci nga kutunde tana ngande ya ngwana ngana linga po biso pa Jésus to linga na biso te o bia to banda bangumba mo na bandal po biso to banda na bandal po biso Jésus abandisa biso na ba stade donc yango moni to bandana na municipal après to kebeta na face spam na stade wana Brazzaville lelo siko kalate to beta na stade to ça déjà na mémoire stade wana place wana zo beta na mbanda. OK. On a ba théâtre ba chacha na ba théâtre na bango za na mbanda. Donc mutu siko asala ngo yi wana zo beta ba viva camarade mwana Congo de l'animation c'est ja complète sentimento nous c'est udu povo ozana mbanda osala fiere ozana mbanda wana na banda na municipal wana to sa siko na ba match de goal siko ba so kata ozana mbanda osala fiere ozokombona donc wana siko to wana bandal place siko na deux vierges animation ya Jésus de Nuance donc ba golona ba goloise mbamo ba comprendre c'est mwana Congo après na kena bango na après ozana mbanda na kenda na bango na histoire vraie miselegede ale katula mwana munalonga diangu ba sika luta kivumu na benda ba marka uzimba mponga na benda ba guitariste ale katula mwana munalonga diangu ba sika luta kivumu miselegede ba somba lelo basuki na Congo bayanke ba memela mindele miselegede mindele basengia bando ngiringoto kuna bazongi simba moko miselegede achangwe kave bandale gombe ngalieme matetelembe kwilungongo bindiara wana histoire vraie yango siko Jésus asalelanga passeport à partir de créer wana miselegede mwana Congo passeport de fait zobozi passeport premier animateur au Jésus asalelanga passeport ezaki ngai donc yambiki diaba ya ba animateur wa yambaka ba animateur na minute ni ozo solo boye. Merci. Mais quand là par rapport à qui dit bando ya baba animateur apparemment on dirait yo c'est retrouvé et pas baba joueur oyo bois qui la ballon. Qu'on se retrouvé c'est trop dur par rapport à quoi? Ngana kenda na Hollande, Belgique, Suisse, France. Soko yambi collègue nanga moko so tourner pays na yo ya kenda. Place siko komona la game mwana Kongo se retrouve bien se retrouve gati. Comme on a 2000 mindele à la fois. Hein?
donc ko se retrouver na mutu azana findambu ne azwaka findambu na yo azwaka ozokombwani ngana zwaka findambu na nga muninga ba zwaka findambu na ye ba grâce base beninga beta kundungu wana zwaka findambu na ye ba mati de gole bazana findambu na ye donde tuzabwe mutu azana o ayi azwaka po toliaka sani moko me tokotonda nde moko te meme na cameraman nde tovandi awa bakotiela biso badi awa tant tokolia mutu akotonda na nde na ye tokoliaka sani moko me tokotonda nde moko te mosusu azolia azomela mai kala te libumu nde ozokombwani donc toliaka sani moko me tokotonda nde moko te mwana kongo se retrouva na ye lelo mwana kongo aza papa Clavina mwaka Benissa mwaka Ikla mwaka Glody mwaka ozokombwani a partir ya mouvement kaka donc mwana kongo se retrouvaka na kwe na ye so talipe ya ilus azana mfundi na ye na kwe na ye azwaka ozokombwani donc toliaka sani moko me tokotonda nde moko te ah oui ah ouais. Mais est-ce que quand l'animation au Congo parce que moi qui peut trop dans mboka o ba te belé ou binisi quand l'animation mboka ndenge kendeles que ezo volué to ezo kitakaka pour battre mususu ba ba musique à Congo zero kita ba mususu matame yo mo ta artiste musicien animateur animation Congo ezali kolo to ezana se te animation na mona yango ne ezana se yango na yaki na premier volume na loba ki déposez vos armes est-ce que ba peser te kana lobela ki animation na tala ki ba vie na biso ba nono na ba vie na biso ba juna mumbafu tango banda kubwaka omona bima juna mumbafu azobwaka vuma masolo maloba bakenda ki potwe bakwai na desere ba mama ya Paris bosimbanga kotoyo Afrika moto oye papa Bill Clinton bazobwaka ya mono yisala kwa makoki ngandi sala nganzimbuye kwamba kuna kinsasa ye mwana ne mwana yalula epamba kwamba lukuponde ye siko bato komobwaka ba cri abandineka berado prince des amunda yanika yenga do cri des hommes hein zokombani cri eza susu na ba message te do banimate bakomina bango kaneti bakomosala commerce na bango po babanda basomba mama desu na bango ya bana na bango zokombani yango natalaki animation ezoke bien te yango na yaki déposer vos armes brum est-ce que ba peser te na bango na cri rumbe po papa yaki na rumba trap nga tali papa ye na rumba trap est-ce que nga na bandoboa kaka non nga binga fona kindi na ba rumba nga pe fona kina cri rumbe do cri na nga eza même pasteur même c'est l'abbé akobina na ezolo bateo fongola na se ya cameraman tala ne dine yoza poale boy o tala na se ke nga sala ba cri ndenge wana te nga saka ba cri moko dongi ba benga ngo bio nazo neti nazo beta baloba dinasiango yeye kini oyo babetaka tolote bandeko tala na miso melasoi biswe pa fere kunga nazo expliquer que biso pa fere nkunga na nkunga et puis kini o babetaka tolote o ngande sozo beta tolo wana zonga sima siko nga musu yango na betaka siko mukoko pora yaka liboso bu zokombwani donc na mona ki animation eza moke mo film volangani yango siko na deuxième volume ko comprendre na kena nzela ndeni ouais deuxième volume c'est le passé kriba tubaoze là c'est le passé mais deuxième volume pas apparemment moi mbilinga non ba dynastie ezali pas faire école na ba collègue no bengisa qu'est-ce qui se passe te mbilinga eza na ngote omoni soko sali soko ngo sali sa fête même yo soko ngo sali sa fête no même ya anniversaire okobongisa nano ba frites na yo okobongisa ba poulet na yo okobongisa mbamona ba kiti na yo après ofpesi bato ba invitation bato bakoya bango te bato bakoya la ba kiti wana ba kiti déjà yo so préparaki déjà do biloko tout ba mi préparer la invité soka zune pe contretemps fête ezalaka ezate ke invité ndenga za na contretemps fête ezalate donc wana eza album moko ya lisanga te ke to yokani to sala eza mutu nde a invité soko zu contretemps ba remplacer yo ndenge Jésus siko za Jésus ndenga za ndenge wana aza capable aza double tranche akoyemba akobwaka akobeta mbunda akobeta drum zokombwani donc ba mbilinga wana union wana ozoka yango na englobe ni sona zolo ba c'est le passé to komana c'est le passé de na betaka makasi na kala c'est le passé c'est na bwaka makasi na kala c'est le passé
tontokoma wana ti voilà tokoma na tofandaka na tono loba mbwa mbilinga mona kongo no bwaka tomoni ke bill déjà na tita mbwa dynastie nza homme déjà quartier est-ce que so pena ba bengi pena mona kongo longola biloko bila salaki mona kongo zakna la capacité longola biloko ya Bill Clinton. Bon moni mondo na koloba eloko mutuka ba remplacer des nzambe nkolo likolo. OK. Po okende wa ata ozana mapapa okende okoma tikunati. Do biso nyo sonde tozana biso na sebwe. Do toza ba ko remplacer biso quoi. Alors yango na otobeta lisolo awaki dynastie volume 2 Jésus abengisaki bandeko na ye o babeta na bango et puis o bayembaka bien. O basaka musala bien. Zo mwani abengisaki bandeko na ye o ayemba na bango o bayembaka bien. Siko ezana ba mususu pe bazwaka contretemps neti abengisaka pe neti papa legi na biso na héritier wata. Azaka na misala na ye ya mi-ange mi-démon. Azwaka tante. Et puis il ngeke lo bateke ndenge ye azwaki tante mbamo to continuer te a continuer monaki ye azwi tante to continuer ki. Siko yango Jésus ko lakisa batu omoni bizorobi sala sauce aki fuelele donc Jésus abwakelaka déjà koko jibe koko wera koko Didé Marcela koko ale makaba azobeta guitare Jésus azobwaka donc Jésus akobwaka na ye akoyemba na ye même biso so tozate donc ezana ngo tute okingandi ayete okingandi soki kingandi te makambo za kitoko nkunga moko ezana ba multi rythme multi chant ba multi couleur tana ba rumba trap déjà batu ba mona déjà ngaye nanaye zambe yo moko yebi putu pourquoi yo salangai il y a déjà makambo boye zalaki te quoi donc il est le sigoye mais bako pakata pitu et ça déjà ba rythme momboui a innovaki déjà donc ba golona ba gauloise baza kimia album ezana ngo pepele so mutazangaki eza problème te so pe ba lobby mais na kati wana pe papa sangisaki achaki pe na biso bana na moko omona okoyoka ba Ferrari okoyoka ba Rizé okoyoka ba De Gaulle okoyoka donc presque okoyoka ba Shawal donc na kana ba nzembo wana kaka achaki pe ba yaya mwanswaka po eza Damas na biso ezolamba mananda kuna biso uzoko mwana do Damas del mezolamba papa na biso papa akotika peteke bana pe baliati biso pe na kati kuna nde na kati nde boya ko découvrir voilà na kati nde to ko découvrir mais tant obika benga bandeko na yo obali sala ni bulo ba mba pe bien mais apparemment pa benga ki premier fils et maison mère te Didier Lacoste abenga ki nani premier fils et maison mère Didier Lacoste. Oh, bino seconde bozo comprendre premier fils ya maison mère. Premier fils ya Idiofa do omoni bana Idiofa. Premier fils ko ya Idiofa beta ki na maison mère. Bino seconde bozo comprendre ngo iya ko za premier fils ndeni. Obi ba Serge Mabia mizale la déjà na wera avant ko basala maison mère. Serge Mabia siko Serge Mabia la za 40e. OK. Serge Mabia la ki pire petit à Viensone. Siko ndenge ni Serge Mabia la aza la première fils de mutu moko bino ba comprendre ngote ezande bana bandundu o ba beta ye mwana liboso o ya idio fa beta na maison mère place nde bino bando comprendre ngwana ti donc il premier fils idio po Jésus aza papa legi na bango papa ye kutu ye aza mwana liboso te mwana suka te papa legi na bango. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup premier fils tozo poussa na vraiment mon Congo to poussa na mais relation nous avons ba collègues nos ba animateurs au bosala na bon na jet set. Ba collègues o ba boka kaka ba libanda ou bien au bosala bon na jet set au bosala na bon ça na jet set. Bon, omoni na tia Blaise créateur relation ni bosala on a Blaise créateur. Bon, biso nde to saboyo omoni tango to bandaka mouvement. Tant to bandaka mouvement to zakana na musamaria. OK. Donc masa wana nde to dévierge to déflora animation oyo. Ba masa mususu pe baye ngana yambaka bango toujours eza musala mo to salaka papa. Tema to saka musala biso ne so papa to kutana na ndule wana yena cri to sali musala ensemble mais soto panzani en tout cas soto panzani nde to mona na ati mais na musala tanto yaka to partageaka sona check kribu kinganda zongisi nani azongisi mais o libanda vraiment en tout cas to kutana ati neti ngana vanda na ma campagne
bamosusu nayebi te so bavanda wapi donc tokutana vraiment te. Et bon honnête sabalo relation ni bozani parce que après vous travaillez na jet set. Bon bango déjà bango si bakita déjà ça net biso tozana ti ba recevoir tozo belela na mutuka Jésus o akiti biso to continuer donc bango baza batu mo moneti bakita déjà na ba arena bango. OK. Alors tokutana na pete. OK. Donc tokutana te. Mais lelo Monaco ngoyoza sélectionneur batio sélectionneur balobi au sélectionner 5 animateurs. Pour que nous la compétition milongolo zo banane. 5 animateurs baki wapi? Pour que nous défendre animation Congo. Boneti nga siko ndingo ya minga bwina za animateur mo bwina kenda bwaka déjà na Hollande. Na bwaka déjà na Suisse, na bwaka déjà na Paris, na bwaka déjà na Belgique. Siko fo animateur moko pe o bwaka na ba Belgique wana siko animateur mususu ozoka ya bwaka ne awa memona abwaka ka awa pamba. Nanu fo bwakela nanu batu na Belgique wana na santé na ya lia lati bien siko binisa ye. Biso siko to sa biloko ndenge wana. Siko soko zo bisanga na tanga siko animateur na ya ko tanga animateur moko akenda nanu 8000 km de. Ozokombwana. Donatan en tout cas wana na kotanga ba kepe ba 8000 km to kotanga pe mo ba kombo ba chomi ba tango fort ba boloké ba kepe de ba 8000 km en trop. Ba kenda trop. Oui, ba ke trop ba sel ba tourner ba Amérique ba Europe. Ah, c'est bien. C'est bien. Au moins écoute déjà otangelinga bato ba kenda ko c'est bien. Neti frère nanga na chomi ngana pesa ka pe conseil que ya mukolo kozwa okokende mikili fo zonga okoma neti biso neti okoma neti ba mwana Kongo zokombwana po seri wana azaka pa jeune mo mui nando bisaka fo kota na orchestre vraiment na fo kota na orchestre vraiment ya chanteur vraiment yembaka do conseil na ngai asalela ngo mais zape na orchestre chanteur te azakina o azaki pa DJ azaka pa DJ azaka azakana chomi azakana no pa manda chante après pas DJ na ebisa longwa pa DJ ozokombana soko longwa pa DJ omona ma muno ne okende nde akotaka siko pa chanteur te mazapeka pa chanteur pekaka ah papa les plus beaux ba chanteur tout ya Congo yo siko omoni siko mamoko komo ya nango donc chanteur ngaye moi ça biso qui a les plus beaux qui tous les musiciens Congo na kitoko robino mlibu siko eko zo animateur à Jésus de Nuance ozo tangela ngai donc siko talangana nde naza tala likolo nanga omoni liboso nanga boye tala susi mananga omoni sima nanga voilà kisi do plat c'est-à-dire donc tolinga mi ko beta ba masola ba tuté ba to ya koloba wana nini susu to beta masola Jésus poto na album linge bima na to komi kutu na mama martyr te ozozongi sanga suto ba no beta masolo papa awa Jésus a formaka ba chanteur akokomisa mutu ya ba la 4 akomisa ngo kiti azwa Nicodème ayaka to sakani ba animateur akomisa ka chanteur azwi lunga danseur chanteur kalate azozo ngongi moni mutu na biso ngongi kalate alinga bando yemba do biso pa Jésus mutu tout alinga bando yemba yaga ba mona tala na ngongi bogarbu tala ngongisi tala makolo ngongisi bali dia bila buda presse bana ngote tango ngongisi affaire tala na ngongisi ya sheta fala yana ubongo ngongi otiki ngobe eza likolo kuna papa falo yana ngomba moto baba yo kana ndeni na kobuwa kana na ngongi bon o yana ngwer mo na oya ngo po batu ba comprendre junior mundele mbote bele kuma pape na Suisse kendo zo kalunga na zongo zo ngongi mais est-ce que par rapport au Stade des Martyrs mon Congo par rapport à Stade des Martyrs na kobeta ngongi na émission na ye Stade des Martyrs Kalaté mon Congo Stade des Martyrs Kalaté toyebi ba stade yo tobeta ma ba slogan za kebele ba slogan ya rotindi kapine zalaki ya retourner ya ko redémarrer za qu'est-ce qu'il na jet set musali slogan par rapport ya Stade des Martyrs te biso tozaka nde biso to lobaka ka baya na martyr baya koyoka bonne musique baya koyoka donc boya vraiment ba parents donc oyena bana na papa mama oyepe na bana na vraiment na stade bana ndenge ba yela kinde ba kozonga ba koyoka nkunga donc bonne musique ba oyoka vraiment donc tango ozobima vraiment na nzela ozoke yemba okozonga maboko pamba pia okozonga maboko ozokomba do elengi moko ezala et puis ba to ba okufa te pardon
ozokombwani donc oyeva ndenge bouti na ndako na bino boyaki na Edouard Funtsu Pierre ndeka boyaki bozongi pe manka ekozala te na bafamille po Jésus nde mutu akobeta yango monaki omonite papa yaki po asokola déjà martyr wana bo Jésus mutu akobeta bino bokomprenaki te ezala baja fere donc bino bokomprenaki te ezala baja Jésus de Nias donc pape aye po asokola terrain po Jésus akobeta wana donc mingi akolobeya te ya kaka nde bato baya po bagolois na bagoloise déjà bazotiaka mbongo na bango na Kisangala kala te bakokweya martyr wana tokobeta ngo vraiment donc bato bakozala satisfait pour voir ils ont incarné ba Rochero ba Tabule et ba nani ba Luambo kutu batu tokosenga kutu batu babanda osenga ka n'importe nzembo nyonso ya mokili basenga Jésus ako satisfaire bango soki ba père pe bakozala na posa bayoka mavoela somo ayombela bango mavoela somo na kati ya martyr ka wana so bakozala pe na posa bayembe frère Patrice Jésus akoyemba po Jésus akoyemba yo akoyemba nga akoyemba ye mon différence siko place ça bon ngongi c'est pas ye voilà muto yaka na ngongi bo sentir siko comment bana Jésus ba travaillaka avec ngongi siko bozwa siko animation ngonge wana siko opesa bisoni nini siko nga n'importe loko moni nga rythme ka so ebeti nga na créaka simultanément signifie le fait qui se fait au même moment Guilé Mayindu manege de Paris ayebi ngongi kokotana mo eloko mombu c'est le passé kokotana mo eloko mombu c'est ma meilleure vie je vis le présent je prépare mon futur hey azalaka likango nanga c'est le passé hey c'est le passé yoka hey c'est le passé on ngongi kaka c'est le passé kata ngongi kata zaika na posa kaka bamo Junior Mundele tala ngongi ça bien Junior Mundele mona pota tongo 10 à Paris Sylvie Mapata mama Ryan vina ngakuma papa na Suisse petit nanga joueur qui mo na Norvège odi makopolo mona pota tongo dibo ma soki toko bambo tebele Junior Mundele le 24 yobi kaka ou basket na 4 ezala na CP dans la coco na blouson mais 4 basket kalunga yo mutu na kobosana te et ça va bien ngongi ça fait alaki tous les ngongi c'est congolais qui s'attelle à Congo mobimba ba les deux bacha makele baza boyete mais combien de temps déjà dans mon question combien de tout ça déjà na jet set na salle 6 ans pas faire go là 6 ans que vous peut déjà battre un peu en voyage na faire on a voyagé tourner faire go là voyagé tourner mon Congo j'ai bien quand on est ça répète autant de ça on a fait mon Congo d'habitude on a soif au boaka moi dès que ça etikali il donne non la musique à Congo zalana na animation ngana zana 3 ancêtres po nzele misala kate muto asala nzela po batu baleka sona lobike ngamoko kaka non ezaka bongo te donc ngana zana 3 ancêtres na zo ba ancêtres wana global na bimisaki mwana Congo nana nono ya Zaiko nana Juna Mbafu bile kumpasi nazana Bill Clinton bango 3 nde na groupa na bimisiki mwana Congo ouais mais parce que mutu moko bisenga ero bwa kaka ayoka ko le roi David c'est le passé omoni siko bino ndebo zaka boyaka na mambo c'est le passé bino molingi c'est le passé droit c'est le passé mais roi David pas bois qui trône na Congo binisa biso na ngloba te omoni na yango ba africain ba bunga kapona nini bolinga koyeba ba ancêtre te donc so bazolo ba vitakimpa nzala mpandu balobi ma kenge lufuma mono zo comprendre donc asiko yango wana zo tanga neti ba kenge lufuma ba kimbango ya animation neti ba Juna Mbafana baza ba kimbango animation yo siko ngo ya kotangela nga ba Pierre ba Doualu zo comprendre donc na on a les 3 ancêtres wana na ngloba na bimisaki mwana Congo bango ba mi benga le premier ngongi beta nanu awa rythme nde ngonge ambiance bango ba mi benga le premier le padre lobaka na yete ataba lo vivi lo balo to yebike ba yuma ba minakala ya golankimamwe ole mutu millione mutu ngongi arrête
Skonnet Robert Soute bo. Yones kona. Baso ambiance. Na ndenge na obwaka soupe na ba team nu battle ndeko mpe ba blora ba fara ba tuna roi David. Na ndenge mabete. Ke battle penza ba clip. Ti ya abwaka kaka. Ouais, apparemment toka konze pe robora na dynastie volume 2. Wana programme de Jésus mutayeba ngo. So muto abwaka kana temps obo moni biso moyo ndeka moyo zwa biso na Afrique. Tangu moyo zwa biso mbamo inspiration pe zoya. Ndeka na uti ngiri na zoya buye. Kriye ye. Siko nebiti yesu ka bwaka supona yoka ka vanda na Europe kuna ya kubwaka la shawarma hamburger. Donc eza muke passe quoi. Alors na saluer Bonalema Grave Ngwidi Rosar Ngwidi Tosha Plis suna zongeli susu Tosha Plis munte mutwani Jésus bien Zalama yele ba osaloger e katamudu yana se katamudu o mundela peshe mbisi akati mutu atikina poto atindeli biso to liana se Sistema sardine mama katamutu liana se katamutu mundela peshe mbisi kati mutu atikina poto atindeli biso to liana se sistema sardine katamutu liana se katamutu allez katamutu liana se katamutu liana se Jésus alobi ezala mayele ba osaloger déposez vos armes masana suki na voilà babanga ba numéro ya contact numéro ni tinana na pesa kite Paul Muntu azana ngo Gile Mayindu maneke de Paris kutuna lobaki déjà azana ngo yani kayenga mbongo kaziko kako 00243 89 61 60 485 bobenga nga sona lobi mabe bobenga nga ke mwana ko orange na orange zaga bongo tonto promo est-ce que va peser voilà, merci d'avoir tout bazuta la nabiso de Zaki Bongo na mona Congo. Fils aîné, merci na chef Fenek Mokonzi, merci pour l'image, merci na maman fille. Maman Masolo et papa da Saint-Milan du mauvais Patrick Trifazé, Koura Yachine Big dédicace Olivier Nzingit les pauvres de la ville, l'ingénieur Dominique Yalanda. Un grand merci à toi aussi Cynthia Mbombo mona Popia Gaillard pour l'assistance. Merci na Batutu, Badjo Bazia na Lubumbashi, Nancy Dumbalanga de plus 33. Mon vieux papi Mwakala la carte qui doit tellement belé, n'allez la mieux vraiment trop. Vous partagez vidéo, bah commentaire, bah j'aime. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Oyebisa, Rubibi. Oyebisa,